Penso alla Repubblica Democratica del Congo, allo sfruttamento. Mokonzi ayebi ndenge pasi na ngai eza monene lokola na memami na kotindika nsima mikolo mobembo moye molingami pe mozelami mingi. Kasi tobungisa kondima pe elikya te ete tokomonana na lombango ntango nzela ekopesamela biso. Nazali kokanisa ekolo Congo Démocratique ndenge biloko bizali kozwama kuna pe bato bazali kosalisama mosala na ndenge ya mabe na bitumba pe bozangi bokengi boye bozali kokoba mingi penza na monele ya mboka epai bitumba ya minduki bizali kokoba na komemaka mpasi mingi pe ya makasi eyebakisami mpo na bokangi matoi pe botiki nzela ya bato mingi. Pe nazali kokanisa Sudan ya Sud na bilelo mpo na kimia ya bana mboka yango baye balembisami na bitumba pe na bobola bazali kozela makambo masolo kouta na misala mia boyokani na mboka miye nalingi kosunga. Bana ba Congo pe ba Sudan ya Sud maloba makoki te na ngonga eye mpo na kolakisa bino ndenge nazali penepene na bino pe bolingo boye nazali koyoka mpo na bino.